Bonjour, bonsoir, dans l'émission Dépêche Actualité à temps réel. Dans le système Kakaya Buka Lelo, Lamba Lelo, Lia Lelo. Dépêche et le Kakana chaîne Nabino Awa ASTV Media. ASTV Media est la chaîne Nabino où le Belakara Makambu ya politique ya mbo cannabis Congo démocratique. Awa na ASTV Media tout le Belakelo comme sousté politique te découverte te kaka politique ya mbo cannabis ba sujet oyo eza na top. Oyo eza na actualité à temps réel, on te dit dépêche actualité à temps réel, to le bilango to za ba correspondant na biso o to bengaka o ba sala ka intervention yo peso ko ngosa intervention okoki ko kotaka ko zora ba programme to ko tindela ko ba programme ko biso na numéro so ke mission ali to tindelo o ko kota pona ko sala ba intervention na yo. Dépêche actualité à temps réel et le ka ana ASTV Media. Ezali toujours présenté nanga moko mishonoka aspect spirituel bopeto nanzoto pe na molimo ngai nde présentateur ya émission Dépêche actualité à temps réel. Bozo mona toujours tozo beta set avato bandelo ka liboso to sengio soko kotimba liboso o s'abonner. Soki eza aussi okota o s'abonner kasina no cliquer cloche à notification tête soki to tebe émission kotelako to sengino soko so s'abonner bosana cliquez ngonga wana lisusu moni ngonga no cliquer ngo deux fois et ça li noir et là si tant to cha émission et ko bimelo na phone na tablette na auto na laptop na auto na télévision na yo soko fungoli YouTube mbala moko bozo mona to na plus de 90 000 abonnés mais toza na ba views ozo mona ka ba 100 views ba 50 views parce que toza na problème na YouTube algorithme mais nous sommes en train de se battre, l'homme doit se battre to ko abandonner pe chaîne te toza ko bunda to ta ba views te mais l'essentiel ba ta la biso le plus important même ba ta la biso ana eza déjà le plus important mais et l'autre te sing na ba ta la biso pour YouTube azong c'est la biso algorithme et bon ma shadow band algorithme zonga bien shadow band kufa visibilité limwa et visibilité zonga to sengi na yo po ba mona ke boza engage tango coach ozota l'émission en tout cas et ko cherté et ko kuto mbongo te et ko kuto énergie te o cliquer kaka OK o aimer kaka émission o zupe temps o chata moi commentaire OK et ça OK merci bilo moi bongo che commentaire et ko laksa ke YouTube ba mona ke oui chaîne batu balingi yango chaîne eza engagé siko robot ana ko sentir que la chaîne eza engagé azong sabiso na temps réel. Lelo penza na ko pesa actualité te lelo na ko lobela guerre o ezali entre catholique na IDPS ya Félix Tshisekedi. Guerre eza makasi entre Félix Tshisekedi na ba sango ya catholique. Monseigneur Ambongo oti ko sala omeli moko grave. Alobel mamba constitution atei peuple ne peuple ko se comporter contre gouvernement Félix Tshisekedi contre ba politicien ya mboka na biso donc atei penza peuple makasi. Avant là nous n'achano ba commentaire au moni guerre ya catholique na ba président ya Congo to ba gouvernement Congo e banda kala. Alors nakolingana nous tolanda cardinal Ambongo omeli na ye nenga azolobela directement Félix Tshisekedi na IDPS na ba allié à Félix Tshisekedi attaquer bango directement a chema na monokote et salami na mboka na si na chopo na église devant ba fidèles catholiques tolanda après na kozonga na sala analyse tolanda lobi mingi poya diocèse mobimba kasi na ebite baike okati na bino tango boyokaki te episkopo wa bino wa kala aye bolulaki pe okutana na ye koyoka ye nalingi kotondo bino na motema moso oya bolingo bwa bino bolingo bokasi bolingo ya eklesia pe bolingo bozali na yango oya batata episkopo wa bino nalingi nazongela se likambo liyoko Monseigneur José Likolo abandi koloba ezali po ya avenir ya ekolo ya biso Congo ndenge baepiskopo batata babino bakomaki na mokanda mwa bango pe na kolikia te batangilaki bino mokanda mona. Le pays est en péril. Elingi Koloba,
ekolo ya biso Congo ezali na likama pe soko tokebi te ekolo ya biso ekozala lisusu te pe tokomi makambo mingi na mokanda mona na kosenga na bato ya KCC justice et paix na mangoma manso mazwami te bomanyola makambo baepiskope bakomi na mokanda mona ekolo ekomi na likama nzokande bayi politiki soko baye epa na biso bayebisaka biso makambo mazangi tina pasi bana Congo bazali komono solution bango bazali koya epa na bango epa na biso nde ba changer constitution pe tozali kobetre bango maboko boboto boumbu bwa sika po ya biso bana Congo yango wana motei wa lelo Monseigneur José Likolo alobi likambo wana soko tolingi kobima na boumbu bakotisi biso bayi politiki bakotisi biso tozala bato babwanya bato bamayele ata bapesaka biso mbongo ata basalisaka biso tofungola miso tofungola mayele pe baepiskope balobi nini solution mpo ya avenir ya biso banso mpo ya bolamu bwa bana Kongo mobimba tosengeli tosangana tofanda tosolola okati na biso dialogue mpo te na suka toyokana ndenge tokoki kobongisa ekolo ya biso dialogue soki dialogue ezali te avenir ya ekolo ya biso Congo ezali lisusu te mikolo bizali koya mizali na ntina mingi mpo na biso pe tozali kosala manso mpo te bana Congo bayokana bafanda batala eloko esengeli eloko biso tosengeli tosala mpo na kobimisa ekolo ya biso Congo na kosambulu tokosenge na bino bosambela mpo ya baepiskope soko moto azali na susi monene ya ekolo ya biso Congo lelo ezali baepiskope ya bino ezali bayi politiki te tolakisa te tozali bato babwanya tozali bato bamayele pe toteyaka bino na 2011 na kanisi na tango ya maponomi tolobaki soko bato wana baye na mbongo baye na mungwa baye na bapesi yo zwa lia kasi obungisa lotomo la yo lokola moto te likolo na mbongo ombongo wana bapesaka biso ezali mbongo ya biso moko eza ya bango te baepiskopo bazali kobunda mpo ya ekolo na bino ya biso ata bazali kokoma makambo ndenge na ndenge okombo ya biso kasi bino moko boyebi te misala baepiskopo bazali kosala ezali mpo ya mbongo te ezali mpo ya intere ya bango moko te ezali mpo ya bino yango wana lelo na kosengela bino bosambela mpo ya ekolo ya biso Congo bosambela mpo ya batata babino baepiskope mpo te mosala moye bazali kosala mokende se liboso mobota mbuma kitoko mpo ya bomoko okati ya biso bana Congo mpo ya bondeko okati ya biso bana Congo Mama Maria
asalisa biso nzambe akoyoka sambo ya ye pe biso na bino tokobima na kosambulu. Merci Nancy Bolandi, cardinal Ambongo aza ferme atiema na mnokote ba politicien bazokosa ba peuple baza na ba intérêt na bango ya ba changement constitution. Nancy Bolandi wana eza normal. Bitumba oyo catholique azobunda na Félix Tshisekedi nanya kolonga yango likambo zali wana nanya kolonga bitumba oyo. Est-ce que Félix Tshisekedi akolonga to catholique kolonga? Na mekano kosala analyse mwa muke. Ndenge na yebeli église catholique babandi bitumba oyo ya ko défendre peuple babandi yango lelo te. E bandi na cardinal Malula. Cardinal Malula bandi ko bundisa Mobutu pona ko défendre peuple, pona démocratie. Ba yebi histoire ba yebi cardinal Malula kendaka même exil, ba négociation salami azongi tiliwe ko zoyer. Joseph Kabila le même man. Donc Mobutu atika ko longa église catholique te. Bah, la marche à chrétien, kufaka. Le 11 janvier, si je me rappelle bien, chrétien, kufa. Na marche à chrétien, salamaka, chrétien, kufi. Et puis, il y a un qui misara Mobutu qui revient na Kawele à Sundoli Kinshasa. Donc, catholique, marche à chrétien, qui misara Mobutu qui revient na Kawele. Parce que monaka, ne chrétien, kufaka. Mobutu alingara tek azana makila ba congolais. Yango Mobutu abake, yemo bina ki revient na Kawele po. Nazo boya na koleka na nzela ba finga ba minga mabanga ba soda ba beti masasi. Mobutu alingaki te peuple congolais kufa. À partir de marche sama ba chrétien, ngola ksake ba chrétien catholique ba longaka Mobutu. Toyena Joseph Kabila. Joseph Kabila boyebi atie bras de fer na ba catholique. Tobani na cardinal Etchaou. Papa na élection cardinal Etchaou na Vatican. Papa atie Joseph Panzi likolo papa Joseph Kabila koki cardinal Etchaou te. Ti ndenge cha cardinal Etchaou akendeki kokufa nde babaso akufa na poison to nini. En tout cas que son âme repose en paix. Toyebi penza cause ya liwane te, mais selon les soupçons, selon ndenge elobama ke babomaye à partir ya hôpital azaka na Belgique. Car atre kolonga Etchaou te Kabila. Après Etchaou mosengwa ye. Papa mosengo. Akoki mosengo te. Mosengo atie toujours à genoux. Et ko sala ke mosengo pe liweye whoop. Lelo oyo Kabila ba catholique ba bimi ba mbongo ba ye. Ba beshole ba botami. Après Etchaou, après ba mosengo ambongo aye, ba beshole ba ye na beveki mususu ba ye. Bino mo monaki marche salamaki. O église catholique abimisaki batu babimi na lemba, batu babimi na masina na ngiringi l'église kotaki dimanche après dimanche, l'église ezobima partout, stratégie basalaka ko stopper ndenge nini. Ki chasse yinda ki Joseph Kabila kokite yango wana marche wana eboma Rossi Mukendi na Thérèse Kapangala, marche ba chrétien. Yango pe minde baba Joseph Kabila c'est un sanguinaire, ba lâcha Joseph Kabila, mundela lâcha epona liwa ya Rossi Mukendi na liwa ya Thérèse Kapangala pa bundisa église catholique. Victoire ezaki ya nini ya église catholique parce que Joseph Kabila tika pouvoir catholique bambongo bazali na beshole tamana abeshole azalaki na monsieur l'abbé akomaki na évêque te lelo abeshole aza évêque et puis président ya Senko. Est-ce que Félix Tshisekedi akolonga mbongo akolonga église catholique, akolonga beshole. Parce que Mobutu a tika kolonga église catholique te, na bi marche ba chrétien. Joseph Kabila tika kolonga église catholique te, bobi marche bujaka Kinshasa, l'église ezobima na tous les quatre coins ya capitale, o Rossi Mukendi kufa, Thérèse Kapangala kufa. Siko église catholique sera sali démonstration à force bongo lisusu contre Félix Tshisekedi. Est-ce que Félix Tshisekedi a kolonga? Po, depuis Congo existait nanu président mon côté, Mobutu alongate, Kabila alongate, est-ce que Félix Tshisekedi alonga église catholique? Ce qui Félix Tshisekedi alonga église catholique, en tout cas, et vous allez l'exploit. Ce qui Félix Tshisekedi a changé constitution. À quel troisième mandat, il a longi église catholique. Ce qui Félix Tshisekedi a changé constitution.
Ake na troisième mandat, et là, que Félix Tshisekedi, c'est un homme fort du Congo, à longi catholique, parce que catholique, moutumo katikala ko longa ye azalate. Peut-être mon a ko zalate. Na si boyoki mesela bien nga lobby. Est-ce que Félix Tshisekedi ngezaka mutuna a ko longa église catholique? So l'église catholique a bis quoi ça la stratégie marche ba chrétien. Félix Tshisekedi a ko beta ba congolais masasi. Toi ko tika ba défiler normalement. Soki Église catholique a bien ça la stratégie à marche ba Rossi Mukendi. Na ba Thérèse Kapangalo ba kufa wezaki ke bolangi na tongo l'église ya Sainte Thérèse bimi, ya Masine bimi, ya Malukwe bimi, ya Kingabwe bimi, ya Lembe bimi, ya Limete l'église ezo bima tous les quatre coins l'église catholique bimi tous les quatre coins destination balobi palais de la nation. Est-ce que Félix Tshisekedi la sauver? Est-ce qu'il y a un bon matin? Parce qu'on a bomi le même jour pour pouvoir ne sili. N'est-ce qu'il y a Kabila Sila qui contre Rossi Kapangala. N'a la zotala. Ce qui Félix Tshisekedi à longue église catholique a changé constitution. A eu troisième mandat, on a ressemblé à Félix Tshisekedi champagne le plus cher. Je vais dépenser, on a ressemblé à Félix Tshisekedi champagne le plus cher du monde. Oh, on a recours. Ce qui Félix Tshisekedi a gagné, on a ressemblé champagne au bengi vintage na kosombele wine vin o ba bengi vintage na kombo ya Dom Pérignon na kosombela président Félix Tshisekedi soki alongi église catholique. En tout cas tokota les abato bitumbe bandi a cardinal Ambongo a lancé guerre contre Félix Tshisekedi. Est-ce que Félix Tshisekedi rolonga Mobutu alonga te, Kabila alonga te? Est-ce que Félix Tshisekedi rolonga? Point d'interrogation, botsa na commentaire. Soki Félix Tshisekedi rolonga église catholique, botsa na commentaire. Ngala tunika mutuna, botsa na commentaire. Soki rolonga, soki rolonga cardinal Ambongo, rolonga Betchole, rolonga Bevek Nyonso démocratique du Congo, rolonga Senko. En tout cas, botsa na commentaire. En tout cas, ceux qui n'ont s'abonné, s'abonner, ezagi wabino mishonoka aspect spirituel, bopeto nanzoto pena molimo, ndeto kuta na ba dépêche ezali koya. Bye bye. Active Média, aimez, partagez et abonnez-vous.